Si quoi faut na Jésus na makola qui na Gucci on essaie le quoi matibo et puis Jésus a dit vérité wenge o ya yemba ezara o papa chéri aka président et puis papa chéri mayele leka ngana bika ke papa chéri ayela biso ba ya maman toto kangai akimi papa chéri le tilumo ekoti gris et sangana na doré et tu escalette et tu flair. Et c'est le vertige. Yo binga kokana nga bongo te mbama na mbara de choix. Pas chéri bangi sanga po ye incapable. Au moins rara. En peso no batu. Au moins ma belle papa chéri. En peso batu. O kabelo. Nasuka na ngo ye moko lisusu. Nde mabela. Au moins ni capacité nanga. Ezake muto yo bimane na ye bete. Yo tom si fose ngana tika po ozwa. Parce que différence ya biso na bango ya rande bongo. Bon bataille la biso. Nde yo lati de body boye, bon la te noir nango. Ya pembe nango bazara nango mais ay ba koton la te mais yo skondo pression makam. Biso me ba beze ezalaka na niveau au moins bato batala biso nde balabaka ce qui est rare et cher. Siko yo sale beze na idée no okosa o mutapandi video wana senti croyez que no boyinga de na banga no boya mobile na te pona kange na moi sinon malheureusement pe émotion ngo ezara pe yote et mobile na no a respectanga bona muto ayamba ki po ko malelo ke te muto ayamba ki journaliste à Nyampoul déjà janvier solo là qui et puis Nyamakor c'est solo là qui na ye wana niveau na journaliste là ti et ça là que lelo batu bakanisa ke yona Cynthia Wadol tona leke chutona gel chutona filora bo panzela ko expliquer bana pour la tenir pour attendre que maman présidente dans jouer intérim attentant juvénal ko azate la suspension en attendant to checker tozana à la Karine pour to checker Karine oh bo checker Karine pour banga kaye oh bilo bo to checker gel pour to banga kaye ton zimina biso siko journaliste on a ko ebiseni pour biso to ko panzela te en fait elo no yebisa bande ka balobaka baozelango a trop une fois loba nango lobi Karine moi babuzo bano sala organisa to kabana te tiki koko et chokanga et alrwande na natanya mokonza tato bebani leki na ngati na okufa monatie botelelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé na ba site Pola mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Ya Tobina Congo Température. Et y a mon pépé Asika. Bachaki Chaki Bachoko. Bakomba Lokola Karine. Baï. Baïna. Bachaki Chaki Bachoko. Bakomba Lokola Mokonji. Baï. Baïna. En tout cas. Est-ce que vous avez vu l'équipe nationale? Jaël, il faut signaler que tu as combo na Chebango. Mais oui. Au niveau farme. Petit Moutou, Torinani, Aromalinga, Afrodé, que le combo le bon colonel Kemba. Le papi tu le connais Kemba. Yo papi tu le connais Kemba. Dio bako panzana. Bato babengana bangungi na ndako. Mungi aloba nini? J'ai pas. Anti moustique. Donc, botika na bino couple oyo. Les dégâts. Ba journaliste mito baki makoleke. Ekema. Mabundu. Mama. Boko la bana. Si ma personne mbote le boko ne go zo choc. Malewa. Malewa. Ah, ça petit ça. Qui dans voiture. Tala Karim Okonzi. Affiche. Affiche Zapi. Les affiches, toutes affiches à distance. La parole. Comment les petits Sankara, petit Sankara de Koutawana. Ma colonne qui
Ekemba. Applique n'importe quoi Fanda. Là où on a la bandale bateka. Ok, merci beaucoup Carrie. Tout le monde qui est au lobby. Na micro. Ataka maladie fino bona yebwe. Abela tolo. Tokenda na kwea na asthme. Akwea na asthme. Abela malade ndeke. Ah ouais, y en a un là. Papi tu abela malade. Carrie, pourquoi c'est la baronne? Carrie, bonne ma chérie. Bien gel. Carrie, lobby tout le monde qui est sima papouche, mais yo ça la sima papouche. Mais lobby à ma grande surprise ta copine là. Bien micro, oh y'a maki. En fait, ouais. Papa, bosse là, toya. Yé toya, abira ça dossier là. En fait, comme on est senti. En fait, Jaël Cholobi, Ezakinde, après 50 ans, ça s'est fait. Naïe Maraté, mais tellement Ezaki, papa chéri. Tara Voanende, c'est pas le sabiso Yangé, Zika, Menobelte. Naïe, la papa chéri. Et puis, on a un bélier. À Mathias, du micro, la baronne, on a invité. On a répondre à un micro, on a dit, t'es pas chéri, Naïe. Si quoi, là, moi, ça l'a gâté, mais la papa chéri, et la qui s'est appelée, n'a bimé flou. Eh, boyo, ça n'a pas chéri, boyo, ma dessous. Oh, Tara n'a bimé flou. Eh, rêver, c'est qu'il y a bis c'est nga javel ba clean si quoi faut mon na Jésus na makola ki na Gucci on c'est le ko matibo et puis Jésus a dit vérité wenge o ya yemba ezara o papa chéri aka président ya yemba na wenge o jiben pia na président héritier o to bimba liboso simba micro na vie mutasimbi sai papa chéri. Adolphe Dominguez obi sera zoyemba nzela yemba sera ola kusalibu papa chéri mtazo yebisa ke kitsara oh non c'est bon kitsara papa libanditi on comprend que wenge zakande ya papa chéri et puis papa chéri mayele leka ngana ebika ke papa chéri ayela biso ba ya maman toto kangai akimi papa chéri le tilomo et côté gris et sangana na doré et tu escalette et tu flair et c'est le vertige yo binga kokana nga bongo te mbama na mbara de choix mbama na komo yemba na yemba ki zongelanga ala barakuda naganga chéri na koti en tout cas akiti papa chéri ba stress à Davido toi de fala yo obi ncheba mikolo temba atilisanga pota ya kolingana quartier mais karibu ese beba nango kalae malingi komona te bato bainana siko appuyer wacha musée et puis il y a Gravisu makasi au moins papa chéri nda yembaka era oyemba ba wata bazala ba fanne batala kae na ba faire rigolo na ba misie mususu ba koko dia nzombo batala papa chéri voilà na ba koko ba ke malgré ba kimi weekend pour papa chéri akache ba ba keko betre na ba province batala papa chéri sko papa chéri lobi aembe mingi ta koti na piste allez faire rigolo oyemba héritier azoemba dans poison papa chéri Hello na kamera lobby. Tanga na kometi na posa na koma na fille na ndobi na papa chéri ta na biete. Oh na mi morning papa chéri chara. Quel bel sentiment. Quel bel sentiment. Lingana na papa chéri. Ah c'est centimètre père. Après ba buzz, après ba n'importe quoi, après ba les on dit l'autre moni distance affiche à ce que mimi et puis to moni maman et elle sous. Pourquoi peut-être cela papa, notre homme. Non, en fait, mais quand nous sommes là, suite fait na papa chéri a félicité nga lobi yo lokolo la kisi biso fiancé. So qui a raboté date. Oh sale makambutu je prends en charge. Pareil. Parce que papa chéri obangi sanga poye incapable.
au moins rara en peso na bato au moins ma belle papa chéri en peso bato o kabelo na suka nango ye moko lisusu nde mabela yo suki na te na suki et puis libali est sponsorisé par papa chéri. Mais pourquoi vous ça ba beza buzoba OSS ba tutu ba kuma ba bilobela bandoki ba tunyo sona ba komi bilobela bango nanu non s'adresser na macaque ye no benge macaque depuis Paris macaque nga sepeli pa lobby po bon na niveau oh basali beza lokutana mwasi ne bakosi ke baboyani nzoka baza oh c'est kolanda couple na biso bon sikoyo yo okendaki tinant po oyoki kengana senti to kabwani aseke senti ngo makambo komi na salle okuti ke senti azo adorer mère yomba mo siliki o senti amo boya salité ya bien te siko ya bien nani olongwe na ti place au vendre soki nangaba ya Paris voilà oketi Nantes oketi Nantes parce qu'on a muto azati na te ozo etan yo snapper o snapper o tient na Instagram o moni capacité nanga ezake muto yo bimane na yebete yo tom si fose ngana tika po ozwa parce que différence ya biso na bango ya rande bongo bon ba tela biso nde yo lati de body boye ba la te noir nango ya pembe nango bazanga nango mais ay ba koton la te mais yo skondo pression makam o pression ngo sens mais bon ça bande po yo ke nango e ke na plante lo alito yo mwende doré na talent ya bobe ndanga te po guchelo ngwe mais bobe ndande talent j'ai merci quand même na macaque na ndenga saleli ngala mbali na promotion merci na pas quand ça to kabwani acha mbali na misu non mobile na ana mesure nanga ande na lingaka nde na pona tala sikoyo omona que ba perte à mémoire ba baisse to sala na biso mais ba baisse ezalaka na niveau au moins bato batala biso de balbara c'est qui est rare et cher siko yo sale base na idée no okosa o mutapanzi vidéo wana senti croyez que no boyinga de na banga no boya mobile na te pona kange na moi sinon malheureusement pe moi ngo ezara pe yote et mobile na no a respectanga bona muto ayamba ki po ko malelo ke te muto ayamba ki journaliste à Nyampoul déjà janvier solo là qui et puis Nyamakor c'est solo là qui na ye wana niveau na journaliste là ti et ça là que lelo batu bakanisa ke yona Cynthia Wadol tona leke chutona gel chutona filora bo panzela ko expliquer bana pondre teni pour attendre que maman présidente no jouer intérim attentant juvénal ko azate la suspension à la tala to checker to zana ala Karine pour to checker Karine oh bo checker Karine po bo banga kaye oh biso to checker so be gel po to banga kaye don zimina biso siko journaliste on a ko ebiseni po biso to ko panzela te en fait elo no yebisa bande ka balbara bazelango a trop une fois le banango lobi Karine moi ba buzo ba no sala organisateur kabana te tiki koko et chokanga et alors ande na natanya mokonzi atato bebani leki na ngati na okufa yagi mokonzi ya na ngati na okufa donc on comprend que équipe nationale c'est la famille les ketchu no ba c'est mon fils donc moi na mon zela et puis à Filora même baba petit tour na biso na Cynthia Wadol nana ni Junior Diazo quand toi qui na ba juvénal qui bala donc na ba gel show équipe nationale c'est la famille to beba na rapé comme souvent on va organiser la keto beba na tête to beba na déjà ya déjà impossible parce que place baza il y a toujours des problèmes à bazo solution et alors on débat mon ngana senti ce nabi toi qui n'a pas problème malgré mission na sala qui ça qui baise mais toi qui n'a pas problème mais non boy était pour open en ligne to zo ka ba problème donc le roi to zo ka ba problème vaut mieux to zui to bongisi neti boy to bongisi bon c'est là nga sous troisième nzembo après distance maman oh ya Solomon na comme Amazon quand il va jebu les gars n'importe quoi. Le 14 février déjà sorti il y a album à senti au titre nango donc yemoko mi benga nzamba bolingo tema bolingo amta bolingo makasi papa centimètre apolise pour la papa tellement que amuta bolingo alobi ezala le 14 février le 14 février to la taba rose pete obiso basi to lingana pembe et après le 14 je crois to tala
na week-end na conférence de presse en solo la na presse boye ba uta wapi akomi wapi avant toye banazalaki nani pe komana donc trop solo la bon solo la vraiment naie et après on a je crois qu'on s'appelle sa presse na suka on s'est la bangata moi deux live et par après ba contrat et zala lobby na kina vient na PM a s'appelle senga ebsinga bi yo semba noye dans centimètre azoya abiswa ye sanga singo matana biye BB1 ngabite yo ba question non baje ngabite baje te kasi na bi ke skari mo tomna sona suka o batwenga bayo kanyango wana basi bayo ki par rapport à Bopanzani par rapport à ville to zengi boye jamais par rapport à héritier Watana de notre papouche programme exactement c'est un mélange à Rome par rapport à papouche Karine Mokondi programme par rapport à Papouche Lelo déjà donc il y la jaquette non là t'as trailing moko ya choisi matata à cause singa to yé déjà Jaël yo mto iba maka po yo uta ma campagne au kiti je benga fona mata vraiment non qui olongola auto na barbecue avec choisi matata avec héritier wata tozana ba vient ba choisi matata tozala na Jaël non peso mikolo Fabrice Nteka boss américain azo solo là tu zo mona ngomo tambo na portefeuille pour na confiance ya mututé ata ya Patricia te ata ya Janvier te donc un grand merci à Héritier Wata mon papouche nanya so osala ponanga et puis pour la musique ya Congo et donc yo bosanate omoninde baloba que et na batumsu bandol bana René Abiri et so pa yo journaliste au commissaire journaliste et bien on a sepeli nango et na moni lobi papa chéri au commissaire fait rigola Héritier Adolphe papa chéri a chanteur ma au commissaire ba chanteur à lobi nini ezate na bi que natiki oyemba yana komisi bango te ezandeke il faut ndima mutu na tana ye et on reconnaître au monde on reconnaître sikoyo avantage à papa chéri zake aza leader aza kitoko aza na mbongo ana succès mais azo reconnaître sikoyo ba faux leader ba faux chanteur ba na ba voix te achaka yo kande ngacha c'est comme papa chéri ana mélange à ba griffe nandaku ana mamutus comme papa chéri on reconnaître que te baleki bana ba oya ba osa musala bazo défendre pe musala ngo convenablement donc avantage à papa chéri ngana ana muté mondima obiso to ba ki ondima wata po amuluba et tu comprends tant que pas Jésus to moni so Adolphe tu comprends que te papa chéri ndenge ne osaka musano bien le ndima léopard de la sable basaper a faux babime belé mais lobi na kamwa ki na anniversaire papa chéri yé moko zo confirmer que na maramba bilamba ki sabata léopard nzambe balingaki baboma mokonzi il faut comprendre que ya penet na ba jogo ba Gladys Bokese ba ndako beta lelo ba koma ba coach et koma ba junior kabananga ba bazwa makambo ba chimendio donc on a ba avant biso et allait pe ba riet ka jinga ba simba kikini et allait ba noela madinga mais ba kufi pete baza biso peto ye ba ngope bien ya ba riet ka jinga lo ba ke ne sepela na Jaël asala ba finga ye o boina bo bike. Heureusement, Pelobo y a quitté pour niveau ngengelaka. Et gars, ça m'a bien merci na chef Seguin et puis podium manager comme Matango. Papa sera bien organisé. Sécurité nion so veste noir chemise à pembe cravate et Rotana. Oh. Gâteau couleur rouge. Baki peka podium. Enfin Angola nzela ka. Oh, ba wa kenda Angola nzela ka so na viataka na comme na podium na mata. Sécurité kenga. Ah te. Papa sera talé aleka podium mwana ondenga na zabo dia atana banjo sama sumu tina okufa ngao na okota lola ndede na mata podium alobi ba o mata te wana donc atana sama sumu nzamba taka yo mata na podium kota janvier boni ouais kitoko gel chaud Mikolo tozaka na yo ti talaka babi télé nini ya show télé show mikolo tozaka na gel show na show babi ke bana kin bana poto tolo bakutu monatie botalelanga
Congo température, ya maman Rosette la fleur. Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Biso nyonso tobina Congo Température. Eye na mopepa sika. Ya tobina Congo Température.